Et puis que bandeko bakoloba ebele, mais ça m'a fait très mal. Il est mal Zakari Bababasio. Ça côté Zakari Bababasio. Pour naïbisa ye na zakoloba déjà. Zakari Bababasi, si moi j'étais ta femme ou ton petit, nangana biso que tu as échoué dans ta vie. Tu as échoué dans ta vie. Oh yo sali babengango échec. Ya moto yo a échoué. Oyo kieleng ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Et puis que bandeko bakoloba ebele, mais ça m'a fait très mal. Il est mal Zakari Bababasio. Ça côté Zakari Bababasio. Pour naïbisa ye na zakoloba déjà. Zakari Bababasi, si moi j'étais ta femme ou ton petit, nangana biso que tu as échoué dans ta vie. Tu as échoué dans ta vie. Oh yo sali babengango échec. Ya moto yo a échoué. Ozo kanta ko bandela, mozo bandela soko échoué. Tous en a image à Zakari, merci je vais commenter pendant que vous avez invité nanga. Tous les cas. Bon, on en est toujours avancé. D'ici le 10 décembre, on va frapper très fort. Toboto la mboka di potri mboka côté ba mboka côté ba innocent mais bien côté ba innocent on mo régler ba compte na batou ngamoko na yé ngamoko kolo makambo ngai moko tout ce qui n'est pas classique c'est du zacharisme parce que dans ce pays je suis l'inventeur le précurseur de tout ce qui n'est pas classique à la télévision c'est moi le père. Oh, bandimara bazali, oh, bandimara te bazali, mais mon qui les hommes, on a créé, c'est Zakari Bababa sur le père de ce que nous sommes en train de faire. Ceci étant, pendant ce qu'on a eu le soir le matin, total la à côté politique, ni Daniel Bouba Baza, on a Jacques Chabania. Jacques Chabania a commis IGF. Nous devons nous ça, nous contrôler mon côté. IGF né. Ils espèrent banda jouer la linguette qui tato ya yépé bolingo ba yango remplacer mutama kasi ya rapasi ya bon wani ko remplacer jouer la linguette mais hein père père wachi wana boye o ko kate méthode na yezo ko kate ça dit que yo fallait so le roi linguette bido ke likolo to yo côté baba mambo ko belé jouer la linguette a koningisa mo pe boye ata balinga mutu te boni makamé o mo régler ba compte na batou. Namoko na yé, namoko kolo makambo ngai moko. Tout ce qui n'est pas classique, c'est du zacharisme. Parce que dans ce pays, je suis l'inventeur, le précurseur de tout ce qui n'est pas classique à la télévision. C'est moi. C'est moi le père. Oh bandimara bazali, oh bandimara te bazali, mais mon qui les hommes on a créé, c'est Zakari Bababa sur le père de ce que nous sommes en train de faire. Ceci étant, pendant ce qu'on a eu le soir le matin, total la à côté politique, ni Daniel Bouba Baza, on a Jacques Chabania. Jacques Chabania a commis IGF. Nous devons ça, nous contrôler mon côté. IGF né. IGF banda jouer la linguette qui. Merci, la bande de Cognos, soit la voiture Colanda, Zakari Bababasio, Montréal. Telanga Zakari Moupanzi, Naïbi qui est battu Baoloba. Mais les journalistes aussi peuvent commenter. Nous avons des choses. Les commentaires sont libres, les faits sont sacrés. Et j'en ai aussi le droit de commenter. Je suis congolais, je peux donner aussi mon opinion. Nalandi Zakari Bababasio, Nabiloko Mibali na Oloba. Il y a les bosso Zakari Alobi, Azongeli, Moussala Naye, Fimbouti. Mais Zakari Bababasio, ce qu'on moni mutu, abandagi ne loko, amati, azongeli loko wana, akomi na faire carrière naye. Obibi bato babeta kabali baebi, joueur abandaka muke, azo mata bando beta na vita, alongo na vita, ake par exemple, Reine na France, alongo na France, ako kende Chelsea, ake Chelsea bake Real. Ce qu'on moni joueur awuti na Real, azongiti na Reine, c'est pour te dire que carrière vie na comme kita. Zakari Bababasio vous étiez journaliste, biso nzoto landa, so na boyo na zamuta mabe. Olalisa biso na butu. Au match comme député. Au zongeli tige, on comprend que au jouer ou au commis na souka carrière na yango comme zonga. C'est ça. Anelo msuti. Parce que ça là qui bien. On goti kala likolo député, ministre, kezo kende, président. Mais ko zongeli loko esala ki yo.
Et ça, vous sentez que vous échouez. Et dans ce cas, que le bureau, IGF, et ça, qui a l'ingéti, moto, bâti, à ça, qu'on travaille mal maintenant. Mais ce que le bureau a l'ingéti, à ça, meilleur. Il faut la paix. Il faut qu'il y ait un souk, il analyse, non, que le baquet. Fatih, tu as mal fait. Fatih, aux amabé. Parce que comment il y a dit que l'ingéti, ça va qui meilleur, Fatih, ça va meilleur, pas quand ça va tout, ça va incompétent. La logique, elle est simple. Il faut condamner Fatih. Et le bas que Fatih, tu n'es pas bon. Comment tu es là comme ça meilleur pas quand tu joues à ça fouté. Et on a condamné Fatih, tout ce qui est kawana. Oh bah, oh, ils ont ça, là, bien hypocrisie. Tu peux condamner tout le monde, sauf qui c'est qui dit. Tu n'es pas honnête. Et il y a une zone la logique, ma camarade, que Fatih va nous dire, Zakaro, va dire qu'on ça. Comment il y a une petite chose au cause de la honnêteté? Et en plus, on dit que non, c'est lui qui est là, il ne travaille pas, non. Manière, il y a moto à travailler si quoi. Na manière, il y a l'ingéti, dans la façon, mon côté. Ce que l'ingéti, c'est la communication. Il y a aussi la communication. Et l'ingéti, va quand travailler. Ils ont travaillé, mais c'est. Ce qui est président, c'est Tindi Moutou. IGF, ils allaient dans l'obédience à la présidence. C'est pour te dire que ce qui est président, c'est Tindi Moutou. C'est IGF. Parce que IGF, ils allaient la présidence. Si tu es la présidence, ce qui est président, c'est Tindi. On est les IGF. Pour tu as critiqué, pour critiquer mon tout en objectif. Moi, quand je critique Félix, parce que j'ai le mail, le pays. Ceux qui ont critiqué mon tout en IGF, banda qui critiqué Félix, le bas au longo, la kabata, ma lampe, pour tchabata, ma bé. Vous échouez. Vous échouez, pensez-vous. Bon, je suis là, je suis beaucoup de gens qui bongo, parce que je suis là, au Congo, Bamagoda, la légende. Je suis là, qui m'a mis sur l'émission de la France, je suis là, en France, apporter la correction. Merci. Papi Mbaoué avec nous, le PPRD, Timothée de Noréa. Tout ça que le bel dialogue, oui. Le peuple congolais, va te sabinoter. Bakor ese signamé nango déjà ba principe fandi o nyonso ba osala suka pour qu'il y ait un dialogue ntako ça te lora bel dialogue mais pourquoi ba syndicat la présence ya Kabila na dialogue Kabila aurait est-ce que Kabila a congolais ko ba congolais nyonso ou alors pour dialogue izala il faut izala inclusif est-ce inclusivité à dialogue et ko pas Kabila to boni yango ndi sujet na biso ya bokola lelo parce qu'il y aura dialogue. Mais pas sans que le Kabila doit être là. Tu m'as été de nous en beauté. De pes, on a soutenu la Fachi, on a Keba na masolo beta na chombo. Denise dit ce soir. Donc, ce qu'on a dit bilamba la semaine 9 ya Fachi, mais ba kangi ena. Cause la nelongi ya Fachi, kolobe la Fachi ne t'exclut pas que bakanga yo keba ndokelelaka makasi koleka bato nyonso to alors yem taoti kolia mwana ozolata bilamba Fachi ozokumisa komba Fachi moza mutu liboso ozosolola keba na chombo e ba service babani kokanga moko bana to dénoncer makambo ya chombo. L'artiste musicien Héritier Watanabe est convoqué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, c'est jeudi 3 juillet à 12h. Suite à la diffusion de sa récente production devenue virale sur les réseaux sociaux, jugée attentatoire aux bonnes mœurs. Il lui est reproché la diffusion de plusieurs manquements au cours de la dite production, notamment l'atteinte aux bonnes mœurs et l'apologie de l'immoralité. Le CISAC exige à Héritier Watanabe de se faire accompagner de la danseuse non autrement identifiée, mise en avant-plan au cours de la production. Papa, vous allez comment on a papa à mon collègue Aouti ko violé moi na mwasi ya muki ya 13 ans et sali passe makasi mingi on ville ya Kananga noko okondima soki mukete. Papa vous allez comment na oyo kombo na ye pasteur Kaval kabe ya Mukenge Chibundiji azana 74 ans ndenge bozali komona ye awa azali na église moko ya munene oyo ezwami na ville ya Kananga mwasi na yende mutu azali mama pasteur responsable oyo akumbelaka masolo awa na église. Oyoki elenge ya Congo tapelema 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 tapelema
ke papa bozali komona papa ya mokolo auti ko violer mwana mwasi ya mukie ya 13 ans et sali pasi makasi mingi awa na ville ya Kananga noko okondima soki mukete papa bozali komona oyo kombo na ye Pasteur Kaval Kabeya Mukenge Chibundiji azana 74 ans ndenge bozali komona ye awa azali na église moko ya munene oyo ezwami na ville ya Kananga mosi na yende mutu azali mama pasteur responsable oyo akumbelaka masolo awa na église yende bokilo ya artiste et musicien Josar Nyoka Longo cela veut dire ya Josar Nyoka Longo abala mona na ye ya mosi mais ya pasi pe maweza nini papa oyo ndenge kaka ezalaka ke bafille ya église bayaka epai papa pasteur epai mama pasteur baosala mwa misala kosukola kokende kotoka mai mwa bamisala ya ndenge na ndenge entambala moko pasteur Kaval Kabeya Mukenge ye misu na ye kaka na jeune fille oyo bozali komona lati jupe ya couleur verte oyo noko enta Pasteur lokola tikalaki ye moko na mona na kati ya lopango mama pasteur azalaki te bato mususu pe bazalaki te a profita po asala eloko oyo ezalaki deja na mutu na ye contre jeune fille oyo ya 13 ans bondi milangai ke mono bozali komona akokisa kutu 14 ans nde na décembre awa 2025 et sali pasi makasi mingi tango baye kokanga bango entambala moko la police ekita wana ba mema pasteur na société ndenge bozali komona botala yekuna na kati ya kasho omoni tala pasteur yekuna na kati ya kasho mutu pa azobenda image azobenda ngo bien te ye wana la police ebombi ye wana sima ya koyoka ye koyoka mwana bondi melangai ke bamema mwana na hôpital basalisa mwana ba examen ebima penda ke mwana uti kozala violé et puis ya pasi pe mawa ezali ke papa oyo soi-disant pasteur Kaval Kabeya Mukenge atikela mwana mbala moko maladie ya VIH sida pasi mingi famille eleli boyeba ke na dossier oyo procureur de la République ya Kananga yende mutu asimbi masolo tu na maboko baluki par tous les moyens ba corrompre na bambongo po bakimisa pasteur Kaval Kabeya Mukenge boye ndimelanga ke procureur aboya atelemela makambo ngo et selon ba journaliste ya Kananga pe population ya Kotokuna balobi pasteur Kaval Kabeya Mukenge abanda kosala biloko banda kala bisika nyoso huta ezala na Goma ezala na Chikapa na Kinshasa lelope awa na Kananga autu kosala yango yazali spécialiste kaka ya bana mike likamboyo esali pasi bondi melangai mwasi ya pasteur azoluka ba moyen tout po akimisa mobali na ye ba corrompre mais procureur de la République ya Kananga lobi bakoki mate azana ye mayele ndenge tozol ba déjà boy aza déjà na parquet ya Kananga dossier ezokende déjà kitoko po papa oyo akende na bisika oyo esengeli tala omoni nzambe na ngai il faut zala pena mutema mabe po sala makambo oyo soi-disant pasteur Kaval Kabeya Mukenge asali mona ya batu awa yoko papa ya 74 lisusu bo kilo ya artiste et musicien Josar Nyoka Longo yende mutu Nyoka Longo abala mona na ye ya mwasi metala makambo ya soni oyo papa Kaval Kabeya Mukenge asali awa en tout cas dossier oyo procureur de la République ya Kananga kende na yango ti na suka penza na suka. My people, open your eyes and answer the call of the drum. Freely move, freely move. Samara machine, Samara machine has come. Maputo, Maputo, home of the brave, our nation will soon be as one. Freely move, freely move. Oyoki elenge ya